Mais pour moi, c'est un ici. On dirait que le locataire wana akoye kozala pe na likambu na sima ya disparition ya Alexandra. Parce que yé mutu akende kotike na ilwana accompagnaki pe azongi. Bon, accompagnaki pour na nini na konta nini. Donc je ne défends pas la mère. Je ne défends pas la mère. Mais dans les circonstances, surtout que maman wana yoka eloko moko esalinga passe. Azosola na mwana ye. Alobi ke nalingi yo makasi. Donc ndenge toza nobona kwa perdre yo te. Pour ceux qui par exemple yo kufi ngana kosuka wapi. Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs, les amis de la grande découverte. Merci pour votre fidélité. Merci parce que vous accordez notre chaque jour, à chaque prochaine et émission, vous en pour nous encourager. Biso, au team d'abord critique, nabino, puis appréciation nabino, et ça rabiso bien. Merci avant la banda, nakoko beau santé, vous ça merci Nzambe. On va passer biso souffle de vite au couteau, les lo nabino et longo. Merci aussi à mon caméraman Jules Kavena. Merci beaucoup. Merci aussi à monteur Nabiso, sénateur Loutete. Merci à Obisiko Zali. Merci aussi à mon boss, merci Maman Nadège Molato, mon cordon Prince Molato. Avant de commencer, avant d'inviter l'autre plus. Kidnapping dans les matchs croisés le moment peut-être en anglais na français je sais pas mais to lobelango na kaya moi biso oyo autaki ko kufa Alexandra Alex to lobelango muke na invité na zane sur les plateaux vraiment vous prêtez ba oreille na bino boyoka mais quand même ba conseil muto otozana na kati ya plateau par rapport ya ba voyage ko faire voyager bana batanga pays étranger et puis même à na Kinshasa façon ya kolandela bana tous vraiment na papa JC Nabiso sur les plateaux. Directement, je m'en vais dire bonjour à papa JC. Bonjour. Oui, bonjour maman Natacha. Bonne santé. Oui, santé. Nzamba osaka ngolu. Vraiment nzamba osaka ngolu. On peut santé bien vraiment. Oh, merci beaucoup. C'est peli kozana na katia plateau Nabiso. Oui, ngapi na sepeli kosala na musala. Vraiment merci. Donc directement le sujet Nabiso parce que tu as le plus actualité à jeune fille Nabiso. Sœur Nabiso, moi Nabiso, cousine Nabiso, Kotika Biso à partir à Canada, Alexandra, Alexandra Kotika Biso, kidnappé, on l'évacue vraiment. Biso sur mon qui sont des les canaux internet, on a vu par rapport à Makambo les cas, il y a Alexandra. Oui vraiment, ils a pas si mingi parce que Nameka qui peut colanda maman nae. Personnellement, bon, je ne sais pas si vous avez kidnapping, que vous avez mieux placé à quoi ils ont kidnapping, tout enlèvement, premièrement, ils ont moko. Mais malheureusement, à Tikibiso, moi, Koyo Kaendenge Sengel, ils ont ça la passe, imagine-toi, ma condition azula qui zemi à moi, parce que, à l'obéliango, hein? Papa et moi a ignoré qu'il n'est pas et maman a souffert vraiment pas sur un an bien donc na santé penza maman au moté meso pas sous kamoté meso saigné alors c'était que quand ma salle vidéo na moi na abunga kinanu moi na kufina mais azay pour partager moi ben inquiétude na peut-être à travers message wana ba quoi ko retrouver moi na vraiment c'était trop pénible, abimisa qui déjà pinzolé. Personnellement, je suis supporter même si je comme moi si qu'on est là pour moi nanae. Et ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a dit pour sa fille, c'était vraiment Koyoka qui a koufi. Et ça passe, mais laissez-moi te dire une chose, un avis, et ça n'a pas comme tout au bon. Mais ceux qui nous ont décidé autrement, tout ça sont choisi. Peut-être qu'on peut changer en côté.
vraiment to changer ngote nzambe mo kayebi toni nya rose en moto tani pe a ko permettre vivre na mokili mais to que non par rapport à l'accusation va comment est-ce que tout le monde va réaction ya bato belé na kati ya réseaux sociaux ba mso ba comme condamner maman pourquoi a-t-il que moi d'ailleurs à partir du Canada tandis que il est incapable de kolanda moi bisika azali moi distance ko tika fait unique non ake ko tanga musika na yo mo na contrôle n'était bato belé pe ba condamner que na CG wana. Non, la vie est très compliquée. Hein? Vous savez que réussite est la canaba parrain et belé, mais échec est la orphelin. Donc, maman Bundaki, azalaki kokanisa. Donc, maman Mokobin Lemena, une mère où elle a investir sur son fils Kevin. Hein? Azo ça nous se pose à mon anaï. Mais, ce que Simbi, biso sobete en bogoti. Mais là, biso que Simbi te batons, ba comme ko condamné pour la nina sala ki bon pour la sala ki bon. Maman zalaki na vision. Et moi, je trouve que c'était une femme forte parce que à Bundi, à Tindi Monanaye, pour accompagner au Canada, na PTT. Elle a transité par ma pays, sur Afrique, tu as commis au Canada. Et moi, n'a pas bandi Kotang. Hein? Moi, n'a pas bandi Kotang. Likambunde yé, ba Kinois, oui, tu as évité ce basala Kinois dans matière nini, mais heureusement que tu as toujours un récupérateur à la situation. Tout le monde comme ça, les camions se baisent. Hein, nous sommes comme récupérer à ça les vidéos dans des mais je te la passe sur les amis vraiment. Mais moi est-ce que Zaki m'habite? Est-ce que non? Moi nous musique quand tu es moi nous boboti comme mon côté musique yo vandi pe côté nous en contrôle na été peut-être un peu par rapport à manque il y a encadrement des salaires que moi na que les tina ba parc et puis parc on va bien les première fois te ba lomba ba limwa ba mona na te na parc yo kana bien na ba récit ngana landi maman na hein parce que maman na nous sommes mieux informés que nous les autres. Nous interprétons l'information. Hein? Nous sommes interpréter peu, azal ko décrypter nandenge à comprendre ango. Vous savez que tu as dans ça des classes matières et zalaka moko professeur moko, mais compréhension est un peu différent. Moi je crois que maman atindaki mwana nae. Ndenge toyoki na ba récit à maman nae. Moi, nazalaki ko louer quelque part. Azo kende classe, pas azo kende moi petit job nae. Et place azalaki ko fanda azalaki moko, azalaki na colocataire, hein? D'abord il y a moi si oh bazalaki ko fanda ne oh bayebanaki très bien à maman. Et tantôt colocataire un peu bazalaki ko sur na maman. Mais je ne sais pas ce que ça part, mais garde comment quoi? Moi na ba comment que sous na colocataire ou sous à mobile. Colocataire ou mobile tant ba comme ko fanda même local na ndenge zala quitté. Ba bien tant le colocataire wana yaki ba informa ki maman apprenait qu'on ka jour moi na bunga ki. C'est là où je suis. Mais la fille elle est déjà majeure parce que a coufi na âge à 21 ans. Donc même un qui moi na 21 ans au banda hollandais na film na simate. Tu comprends? Aza déjà mon colopi azotanga déjà. Hein, donc na habité longwa qui na âge nini mais ti a comme na 21 ans a comme azokende paye moi petit job nae. Mais tant ba komi ko vanda colocataire wana nde mutu azo reconnaître ndenge na pas maman akendaki kotika na ilwana. Hein? Yende mtakendaki accompagner ke ti na ilwana. Bon, oui, salamaki ngana mweto yeba. Exact. Mais pour moi, c'est na kanisi. On dirait colocataire wana akoye kozala pe na likambu na sima ya disparition ya Alexandra. Wana ndenge nazo réfléchir. Ndenge nazo réfléchir oui parce que yé mutu akende kotike na ilwana accompagnaki pe azongi. Bon. Accompagner qui est pour na nini na compte nini ngai na mweto mais peut-être va vendre sika moko za possibilité ko accompagner puis babi tant atika qui est akendeki musala akendeki ko vérifier na musala côté garçon na travail assigner qui peut présence yango balongola ki na kati ya bato bazaki suspect yango ngana yo toyebi ndenge nini Alexandra azalaki ko vivre kuna na Canada te place azalaki kuna toyebi te. Mais au moins ni vie est compliqué. Monde où ils ont la réalité est belle. Bah oh bazo kidnapper na Kinshasa. Ba servir ba on a ba parents na bangote. Ba fanda na ba parents na bangote.
tozo kata mususu tozo mona même na ba réseaux sociaux balakisi photo boy jeune fille boy asali 3 jours azomona na te oh bakende ko retrouver quelque part tozo mona na ba papa mibimba oh depuis bima ki akenda ki musala sur tozo luka to incriminer la pauvre femme oh le azana passe na motema azana mawa hein tozo le baki asala ki mabe pendant que elle a investi pour na lobby peut-être pour se retrouver na mwana na sima ya mwana na elle a investi ce n'était pas facile mais Nzambe asali que résultat bima mususu moi je crois que nous devons épargner la mère pour maman atindaki na okende kutanga biso nyonso na ko bima na ndako ba yebi ke na musala mais na simananga na kebeta ba virgule est-ce que bon condamner mutoyo atindaki a permettre peut-être na ko ça l'émission non donc moi je crois que mutoyebi cause ya liwa wana malamu ezaka ka yemuko mais malheureusement que ya tiki biso tanga kendaki ndenge bato bazo bakendaki pa signer na musala azongi o esalamaki na simanga na toyebi te pourtant bazo quand même les colocataires n'étaient pas sur place azalaki te même ya moi si pas azalaki et on doit tant bazo luka ko dédouanier surtout à mobile parce que ngana telemika na kwa mobile teme ba médium pe ba bimi ba biki fi wana pa yebi dikam fi wa oh colocatrice de bazala de loan et on te le dit que ba médium est-ce que biso toi la confiance na ba ngana na confiance à ba toi na peut-être parce que bango bazolo ba o bango ba moni mais yango nzamba lobike parce que mutayebi vraie vérité ezaka kansala mutu mususu akoye koya pona à se faire une santé financière toyebi rapport au bazar nango entre bango na colocataire ou mususu. Donc moi je crois que si à Koufi, si à Kei, moi je crois que à son âme. Un peu à son âme et puis mes sincères condoléances na maman. Mais ça ne vaut pas la peine de banda koluka pour ataba kangi muto ya bomi. Et ko ramener na vie et ko penser blessure ya maman te. Pour plus que biso toza ko interpréter mabe. Plus que biso toza ko luka ole na place to me ma consolation. Tozo na nzete tozo mettre al sous maman. Tozo sunga maman te. Vraiment et puis quand au monde a fait ba ça ba live ba critiquer maman. Bamsu babi bazana matière à maman bamsu babi za mamba famille bamsu babi maman boto ki mobala batu babiloko moya bon congolais makamnyo sona zéro abandi ko bimisa mamba belé wana eza spécialité na biso un congolais spécialité nezali ko créer ba mythomanie za ba histoire moko existe akate donc ko yeleka na mutu ba créer na ekaka pona asala base. Mais tant que va poursuivre yo démontrer wanande et une de lieux au komi koluka sikoyo soki diable abomba mawapi oh non ba mvuta kinga oh naebaki eloko et la kingate et pourtant même na éducation ya mwana wana to contribuer à ta énoté to tika ta musuko yeba été mais toza na kaka tokomi kotuka oh maman salaki boy maman zongisa ki boy donc oh nyonso bakufaka donc ba sala kaka mabe hein liwe yaka mama liwe yaka na ba frère mebele mais liwe ne soni ko bateke oh po maman salaki boy maman zongisa ki boy donc je ne défends pas la mère je ne défends pas la mère mais na circonstance oh surtout que maman wana yoka eloko moko esalinga passe azosola na mwana ye alobi ke na lingio makasi donc ndenge toza no bona ko perdre yote pour ceux qui par exemple yo kufi ngana ko suka wapi et moi na zongi ça que yo pe hein donc siko tozo ba sort ya mama te alors na esika peut-être to luka to consoler maman to réconforter hein biso to bandi ko attaquer ko boire kele mabanga ko boire kele banzete. Donc là, moi je crois que côté wana bandeko wana bavanda na kimia. Bavanda kimia batika kisongologue wana. Parce que kisongologue. Pour contribuer même le côté na ba sekandeko. Ba contribuer le côté yo likambo le talioté de près ou de loin. Au côté kaka, au salipe vidéo na yo au bois banjo bois pour critiquer. Eza moi sorte moi kindo kimoko boy. Bishonde ba Congolais. Kindo ba Congolais ba non, il faut
to joie délivrance na moi bakindoki andengwana toza ba mayamba mayamba ko donc tout ata likambo ta liote oyambi opesi point de vue na yo baki connaît tout tozalaka ba ingénieur na bâtiment tozalaka ba politicien tozalaka nyonso donc toyebi koyemba koleka ba musicien toyebi kosala politique koleka ba politicien mais pas juste toi qui peut pas toujours pas toujours ba congolais mais tout le monde qui est fort il y a communauté congolaise ça qui na Canada pour la recherche ya mwana wana non tout le monde qui ba telemi ba kende ko le même jour ba découvrir corps ba congolais déjà ba convaincu là coup de chapeau na moni kutu ndeko moko azolakela na lingala ezaki groupe ya les amis de Matondo ils n'ont pas condamné la mère communauté va condamner maman te donc ils ont senga toza na attitude wana yango mona zo be surtout biso ba kinwa na ebite mpia comme te pesa biso mtema mabe toni po kinwa motema mabe oya komi nango okanisa simba mukila satan ba perdre na kibomoto yango na lobi que on dirait to simba mukila satan mais si quand o consoler mutu yo oza ko beta ele susu ozo memele le susu passe na motema alors non wana eleki makasi trop eleki makasi ba ndeko so boza dossier oyo penza boyo bandenga o lobelon parce que na toi maman vraiment azo capable ko perdre vraiment na ye moko vraiment ba o bazana bana ata mwana moko tato za bana belé parents moko ta olinga perdre mwana na ye et au contraire to ina bana biso bakola bakunda biso ba parents vraiment tous vraiment dossier oyo na motema tout ça là ba sentiment pour na koluka ba base koluka ba vue na ba ndeka ezala na réseaux sociaux ça madame ta notre partager na sœur nanga moko boye maman Rich Kadima il est vraiment asimbani makasi vous sentez réellement que oyo azo partager passe pour pas bota azo na mwana orli donc allez-y comprendre ndenge ayebi passe oyo mama ayoka kapona bana na parce que tozala ba mama lelo oyo bazo munda bango moko biso ba mibali tozalaka ba dépositaire oyo déposer lobi kuna okena yo irresponsable tout fait aux gens pour s'occuper or que ba mama lelo nde bakoma ko s'occuper na éducation ya bana bakoma ko sala nyonso po bana lelo bakoma ba mais aujourd'hui moninga a eu problème na esika o consoler kaka yo mama ozo seka yaya balobaka libanga juste chako ndeke ko sekate vraiment ndeke ko sekate to ki directement ka to ki ndeka mambo enlèvement to ba paiement eza mo phénomène mo esami ka pona Alexandre te eza pona ba tu belé bazo subir makama biso même na kin to mona ba quand mais siko to loba non est-ce que makamo ya enlèvement o les autres touchés le gouvernement biso te bazo ba précaution surtout biso ana Kinshasa mona mona bima keke no so meloko boy azate mona ça ki boy tonton akenda ki boy alimeli comment les fréquents avant na Kinshasa par le gouvernement ezani na makambo nyonso non par le gouvernement ezali ko sécuriser population ezali ko sécuriser population mais na domaine la sécurité ezana ba biloko mususu o échappe quand même na contrôle le gouvernement. Parce que ici, quand on va enlever Alexandra, Baza peut-être mieux organisé que Bisso. Vous comprenez? Oui. Et Biloko on a le salibus parce que maman parle les cas qui na réseau, aloba qui m'tourne soyoki. Mais ils ont un biloko monsieur ils ont les kanakimia. Ils ont les kanakimia, mais salami moi batuba bezate. Na ba France, na autre temps quelque part. Bon, les noms m'échappent encore. Moi, si moko bazo lukapé azala qui enlevé. Azo mona donc batu baza épargné te na likambo ya ba enlèvement même ceux qui na Afrique du Sud partout ezo salama donc mabe ezali na ndenga mukete faut pas juste to suka wapi na makambo non il faut tozala ka maele tozala maele il faut ko arrêter moi ba stratégie pour to bande to ko sala et surtout biso ceux qui te suki to kimaka place moko parce que sécurité solo ezali kaka nzambe parce que balobi ba o babanga kanzambe nzambe a disposer ka ba ange na ye ba camper zinga na bango pe ba elwanyaka na danger donc si on a la conscience au pesa na ko ba kaka biso nyonsu to chaka ka doza ko banga nzambe na nyonso to ko sala pour ceux qui tozo banga nzambe
Nzambe a disposé ba ange na ba lwa na kabiso na danger. Hein, parce que bango baza invisible partout to tambola ba kozala na biso. Mais sécurité kaka ya mokili boye eza passe maman. Vraiment sécurité ya mokili eza passe d'ailleurs en le matin que ça mara ezalaka iloko ya kobata mabata donc gouvernement côté sécurité nyonso mais Nzambe kandi mutu azali ko mutu abomba mi aleki maele stratégique ya diable azo peso lipa yo kanisa azo sunga yo nzoka azo peso kindoki to azo somba esprit na yo eza pela mutu mususu abimi na mutuka na omoni nazo kende kitambo ndenga na yo na komi na kini nazo pe ba taxi tikanga bonjour ndeta on azo kota na nzela formule changer destination changer donc moi je crois que bateau bazo sala ba kidnapping wana ba prépara kango pe ba retaka ba stratégie pe po bakanga bango te donc eza passe pour na koyeba bango bayaka te ba mibimisi ko biso to ko kidnapper to ko sala boye bako bimba lokola ba ange à lumière bato malam bato bako sunga biso bako rendre biso service mais nzoka na sima service wana baza na ba intention ya mabe donc il faut to sala keba donc ngana kanisi sécurité ya solo eza panzambe sécurité ya solo eza panzambe lobi na papa JC biso po na biso na pa na biso ya grande découverte bakaka nzambe asimba motema mama po douleur eleki makasi mutu akoconsoler motema neza kaka nzambe. Merci vraiment papa JC mambo lobi et touché pe bato bazolanda biso. Donc comme déjà on est vers la fin, moi l'ilobano asuka pe ba salutation na yo na ba on so ba na biso à travers la chaîne La Grande Découverte. Ouais, l'ilobasuka pour na émission yo. D'abord nazo remercier l'internaute pour na temps ba disposer à côté de ma pe kolanda biso. Vraiment nyonso l'équipe ambaté je crois que vous se retrouver bozu moi toli tant bozolanda bozanga pete ko liker moi commentaire ça la bien moi observation ça la bien pour sunga biso to meka ko améliorer musala na biso dans les bons et puis comme mekapé ko niata na clochette wana na air news tout bozala à la page. Merci beaucoup na numéro 00 maman na biso Nadège Molato na papa na biso fiston na remercier pe prince Ouazali cordon na biso sans oublier BMD Ouaza moi si à papa Lutumba Poutine sans oublier le président Man na maman Nadège Emmanuel couple oba soutenaka ba marié vraiment nzamba tchabino lobo ko kende musika mais tita on azo tanga bio na ebi ke bozanga rapete ko liker bozanga rater ko partager parce que plus que bozo partager bozo sauver biso et bozo sala ke busa na biso kende liboso bozata union so pona bino moi préoccupation boye bisi biso to kozanga te ko répondre na ndenge nzamba ko pesa biso maele. Vraiment merci papa JC, merci aussi na abonné na biso on balanda biso à chaque fois na kati ya chaîne merci vraiment vous arawana et ça rabiso bien ba o bazuli ba ko kolanda biso pour la première fois bo s'abonner bo partager bo liker et ko ça biso et surtout ba commentaire to nga ba commentaire pour to bongisa bisika oyo ezali bien te pe to yeba pe que tout ça qui bien ba ndeko biso ba encourager biso vraiment merci na bino merci Gilles Kavé papa JC avec Bossanio Zala toujours merci na madame Nadège Molato merci na cordon prince Molato merci à ma famille la grande famille Ego Nabi merci à mon yaya Lisette Ndiko moi c'est à Pembe Lisette Ndiko merci na yo merci à ma copine Faber la diva toujours quand on va partager et que ça biso bien on se retrouve prochainement na émission Moussoufou bisous.